Cette télévision, l'homme est simple, José Young, Pakistan ma bien, vie et l'image. Il y a un temps pour toutes les choses dans ce monde. Sosolam, yeah, 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 sosolam, fidèle internaute il y a cette télévision, je vous dis toujours bienvenue. C'est bien le moi, Platine Kao, votre humble présentateur de l'émission Éveil du peuple sur cette chaîne Isaki News Télévision. En tout cas, merci mille pour les gars, dans la fidèle abonnés de ce morceau, pour Balanda Kamiso, jour et nuit, la 4 chaîne pour Isaki News Télévision. Là en particulier, je vois José Young, l'homme simple, je vous dis un grand merci. Cette sponsor au Dozalakanaye, Maman Rose la patronne. Tout n'a pas bon na kutami wapi, na kutami bien le bien na commune ya Bungu, na kutami na Longo, Mbanzalungu, Luangu, Nzambi, wapi ezali église ya Bangunza, excusez-nga na lolenge na tanga ngo ezali église ya Bangunza, bokutanga na yeko sala nini awa toyebi biso bonso ke mokolo ya le 6 avril oyo ebutaki koleka chef de l'état en place Félix Antoine Tshisekedi areconnaîtraki date oyo ya le 6 avril oyo wapi muta Kimbangu abandaki mosala na ye toyebi histoire ya ndeko na biso Kimbangu nde Bangunza na mokolo ya lelo bazwami bongo na koorganize conférence de presse moko oyo ekoleka awa na kati ya etonga oyo Longo. J'aimerais que les contenus à 4 niveaux découvrir en haut n'a pas beaucoup et que dans la tenue la 4 conférence. En tout cas là, je ne peux pas dire au-delà une mokobo la conférence, ma immense kolobama, na ma immense oyo de kolega, mais pour soso la nini, oyo pour que ça la presika. Je vous laisse la place de suivre et on se retrouve juste après l'or. Maton Domingi, Mbote na bino nyonso. Ngai wabino mama Itela mobilu Kimpavita na botami na tata Itela geshiku na lufila misombo na sali mwana na mama Ntie Talasa na lufila vitimini na pambusi Kongo na sali mokonzi na sali koko na tsilu tsakonekunda na sali mokambi na mbanza lunungu lwanzambi wapi esika oyo toyambani esika oyo tosimbami na mokolo na lelo Banza lunungu lwa Nzambi oyo ezwami na commune ya Bumbu na avenue Landu numéro 114 na quartier Tomba nde esika oyo tosimbi malamu mingi kosimbama na mokolo ya lelo matondo mingi na bino banso. Merci wana ezalaki présentation ya maman tokoki kobeta quand même maboko bino nyonso boyoki kombo na ye mpe azali nani. Maman motuna na biso ya mibale sikoyo nangisi biso nyonso awa bapanzisango ya badifférent organe awa lelo epa na yo maman Dona Itela tolingi talisa biso soirée oyo sangiseli biso ezali mpona donc pesa biso message na yo nini oyo esali ke mpo biso tosangana awa na kati ya mbanza lunungu lwa Nzambi. Maloba na boko mama. Matondo mingi ya solo matondo na bino nyonso oyo bosimbani koya mokolo na lelo obengama na biso ya mokolo na lelo yambo nazongisi matondo mingi na tata mokeli oyo akeli biso akeli likolo mpe na se na oyo bango basili kokokisa kati na biso mpe naye kopesa matondo mingi merci ebele na mokonzi ya mboka papa na biso Félix, papa na biso Chilombo, papa na biso oyazo kamba boka Congo. Na oyo asili malamu mingi kosala, na oyo asili kokokisa, na oyo asili
kolakisa mpe kopesa na kati ya mabele ya Congo na ntina ya date ya le 6 avril. Merci mingi na yo papa, pamba te otomboli likambo oyo mpe okokisi bilaka oyo. Pamba te date oyo yosili kopesa kati na biso oyo pesi na bana nyonso ya Congo ezali date ya motuya mingi oyo balingaki ata mokolo moko te histoire ya mvulusi Fumu Kimbangu Jantungunwa ebetama na se ya mokili. Balingaki te Moyindo ayeba Kimbangu soki azali nani. Batelema babomba likambo ya tango molai. Mboka Congo eleki na bakambi. Toleki na bapresident oyo bakambi pe batambusi mboka oyo. Mais na nzela na bino botelemi bopesi date ya le 6 avril ekoma journée moko ya ferie oyo Moyindo nyonso kofanda ayeba kokanisa ndena yesika wana epai Moyindo akofanda tina nini nafandi mokolo na lelo le 6 avril nafandi na ndako pona nini. Moyindo akoluka ayeba histoire na ye. Moyindo akoluka ayeba dato ezoloba nini. Akoluka ayeba mozindo Kimbangu azali nani. Bana ya Congo bakolamuka, bana ya Congo bakozonga na nzela. Yango wana papa biso tozali na oyo tofuta na yo te. Metika yete data Kimbangu oyo bino botelemisi dati na ye ya lokumu bango nde batelema mpona kofuta yo, bango nde batelema mpona kozongisela yo ya ebele na likambo monene oyo bosili kokokisa kati na biso matondo mingi na mokonzi ya mboka. Tango ezali ya kokoka tina nini ya kobenga biso nyonso bayindo, tina nini ya kobenga bino bapanzi sango. Pamba te tango ezali ya kokoka esengeli na ngonga pe na tango oyo bana nyonso ya Congo, bana nyonso ya mabele ya Afrika bayeba Mvulusi Fumu Kimbangu azali nani, bayeba Mvulusi Fumu Kimbangu basosola ye kweke tokoka kosimba kozwa kimia esengo oyo tozali koluka ya tango nyonso. Kotokoka kolonga, kotokoka kokende liboso po Moyindo azongela bokasi na ye, nguya na ye, azongela mayele na ye oyo asimbamaki na yango, oyo azalaki na yango. Ekomi ntango toyeba kotelemisa bakoko na biso. Ekomi ntango totelema na nzela ya bosolo oyo ezali ya bonzambe na biso. Ekomi ntango Moyindo lelo atelemi me alobi Kimbangu nde nani. Alobi Kimbangu aza moto lokola ngai, alobi Kimbangu azali moto pamba. Pasi na yo ekosila lolenge nini tangu ke yo boyi kososola Mvulusi Fumu Kimbangu. Bilako ekokisami lelo, likambo epesami kati na biso ete ya solo totombola kombo ya Kimbangu, tokanisa bobandi na bango misala le 6 avril. Moyindo afadi alobi Kimbangu asala nini na mboka oyo. Yango tozoloba Moyindo oyebi histoire na yo te.
yango tozoloba moyindo omiyebi te yango tozoloba ete mwana ya Congo lolenge oyo yo simbani oyebi Congo malamu te yango moni ezopesa yo makasi ya koloba kimbangu nde nani yango moni ozozwa makasi ya koloba ke kimbangu asala nini na kati ya mboka Congo yango ozoloba ke kimbangu aza mutu ozokompare na bato ya lolenge na lolenge ozotia ye na bato lolenge na lolenge ozosonga nsima po ete yo moko olingi yango ti lelo moyindo oza kaka na bowumbu ya mateya ya bopaya oyo ezolanda yo partout oyo ezolanda yo partout oyo ezotambusa yo partout oza na epai yo kobimela te me ntango ezali ya kokoka po ete ya solo likambo oyo efanda yezwa esika moyindo amiyebaki moyindo azonga na mayele na ye bana ya Kongo tozonga na nguya mpe na bokasi mokolo moko te biso baafrikain tokotelema tofukamela oyo ezali mondele me bongi boyeba ete mondele akofukamela biso epamba te wuta kalakala yebandeli moyindo ozala kaka likolo moyindo ozala kaka moto ya mayele mondele aye kotangisa yo te aye kolakisa yo eloko te lelo kutu nde aye koniokola yo me mokolo moko te na histoire ata tozongi na bana na Israel toyoka te ke bana ya Israel babima na kati ya Egypte babimaka baillettré ke babimaka bazalaka bazoba na kati ya 30 ans oyo basalaki na kati ya mabele ya Egypte babimaka bazalaka mayele batangaki epai na banani balakisaki bango mwana ya Afrika komiti ya pointe kati na yo ntango eza ya kokoka nguya makasi oyo batata mpungutulendo bakitisa batia kati na yo eye bakosala yango na ntango oyo nguya ya taku panzu mpe zinga eza ya kotelema po ete likambo ya moyindo efanda ezwa esika mfulusi fumukimbangu mobikisi kati na yo moyindo mfulusi fumukimbangu cha tungunwa ntango tozoloba mfulusi elingi kolakisa mobikisi sauver soki tozotya mfumu eza na pamba te po ete azali mokonzi soki yo okozwaka ye moto me bongi oyeba ete azali moto te azali nguya moko esprit moko ya monene oyo euta likolo ekiti elia mpona kolongola loposo oyo na kati ya bowumbu kolongola loposo oyo na kati ya kolela kolongola loposo oyo na kati ya mbango kopesa loposo oyo bosomi kozongisa loposo oyo na nzela yango totombola ye totia ye na esika po tozwa nyonso ezali ya motuya na biso po tozwa nyonso ezali ya esengo ya bomoi na biso po tokoka kolonga na etumba nyonso ekotelemela biso na mabele ya Afrika ya mutu mpe na moi tokolonga yango na nzela na mabolo na biso matondo mingi na bino bonso oyo bosili kolanda biso message na biso epai na bino nde yango wana nasukisi na kobolongeleza matondo mingi tokopeta maboko namoni olati kombo ya ndona Béatrice, je ne sais pas ozali moko ya membre ya famille okitani na ye tonguya ya ndona Béatrice ekiteli yo mpe tozwa kombo wana ya mibale olobeli Mfumukimbangu mpona fête na date ya le 6 avril
mais na kotala anguta nyonso balobelaka juste Fumukimbangu. Kasi Fumukimbangu abala, abota, aza na mwasi. Pona nini bolobelaka génération ya libota na yete bakoko mwasi na ye. Voilà, bitolemi banengana tuna yango. Tozali ba oyo ya mboto iya. Elobamaki mpe epesamaki. Ete tokoya. Tokobotama mena kombo ya Kimpavita. Bango bakozonga pona koyiya kokokisa likambo. Pona koyiya kotambusa lisusu likambo yango na yekeke oyo ya mine. Na Kongo ya kati. Ekeke wana ezalaki mbanza Kongo. Boningani ezalaki pasi bato balelaki. Kotumbama ya mama. Bato balobi ete sili. Me yapesaki bilaka. Ete ya solo mwana oyo botumbi na Mokongo. Ye wana kozonga Kongo ya kati. Ye wana akoyiya kobangula pe kobimisa lisusu maye oyo esimbami ya kobomisama. Me lokola ezali bilaka oyo bango bapesaki molimo mokolo moko te kokufaka me nzoto nde kokufaka. Bakangaki nzoto batumbaki nzoto me batumbaki molimo te. Molimo wana esengaki malamu mingi etelema ekontinue likambo yango eya kozongisa biso lisusu na boyebi mpe na bwanya ya mabombisani oyo esimbamaki mbanza Kongo pamba te mission ya mama Kimpavita ezalaki molai. Soki tokozonga ya solo na histoire to tokopesa kati na biso mama Kimpavita kasi tolobeli kaka le 2 juillet 1706. Mais ce qui te sont dit sima mission ya Kimpavita ezalaki molai epamba te atonga ka oyo tobengi Kimpasi mpona kotangisa moyindo kozongisa moyindo na boyebi mpona kolongola moyindo mateya oyo azwaki na bopaya. Soki tokozonga mama Kimpavita telemaki na yekekana mpona koloba nini ete ya solo ayeba na kozongisa na kopieka lisusu roi na kati ya royaume Congo oyo esengaki abima na Klenanga. Donc kolanda na maye monso oyo etelemaki mama Kimpavita na mbanza Congo misala ezalaki ya solo ebele mpe molai. Me lokola mondele alingaki ata mokolo moko te moyindo azwa bososoli azwa boyebi moyindo azonga na nzela nde esalaki ete bayeba kokanga ye mpe bayeba kotuma ye. Me lokola molimo wana ekufaki te molimo wana etelemi na yeke oyo ya mine Kongo ya kati mpona kokokisa likambo. Tozala oyo totelemi kobunda bobele na misala mpe na mission oyo esalaki ndona Kimpavita mbanza Kongo. Lolenge bapesaki elaka na bango yango biso tobotama bapiaki elaka na nzela ya baboti ete biso tozonga yango kotelema na biso na kombo ya Kimpavita. Ya mibale histoire ya mvulusi Fumukimbangu basipaki yango tango molali balukaki ata mokolo moko te babeta histoire ya Kimbangu. Me tango tobetaka histoire ya Madimba soki banguza totelemi tolobi na Madimba re etelemaki tata Kimbangu abengaki libota na ye tolobelaka libota nini kasi tolobelaka mama Mwilu tolobaka papa Kisolokele tolobaka papa Dialungana tolobaka na papa Diangenda oyo babengamaki na Madimba tango tra etelemaki po ete tata Kimbangu apesa bango likambo etalisi ete toyebi. Me ya pasi pemba wezali nini mokolo moko te balingaki ete misolo
metango ngonga ekoki lisolo ya kimbangu etelemi ebetami moyindo akozala bosenga ayeba vraie histoire ya kimbangu esika wana epona nini te kolobela bakitani na ye tokolobela bakitani po ete ekomi na ntango oyo moyindo ayeba bosolo ya tata kimbangu ekomi na ntango moyindo asosola sikawa kimbangu nani kimbangu atelemaki mpona nini kimbangu azalaki nani nde ya solo bakitani wana lisolo na bango ekotelema ekoyeba kobetama epu ete nazongi nsima nalandi maloba ya papa diangenda alobi ntango oyo biso tokei tolobi mpona papa bino bokoya boloba mpe mpona biso tokomi na ntango ya kopikola bosolo lokola ntango ya kopikola bosolo ezali ya kokoka seke bosolo wana ekotelema bote na biso nyonso ngai nazali moninga ya bino mopanzi sango kombo na ngai mama afrika ntuku ya yo mama kipavita motuna na ngai ezali toyoki bino koloba na mambi matali le 6 avril mais tandis que ebele na bangunza bazali kotelemela mokolo wana ke mokolo wana ezali bosolo question na ngai ya mibale ezali mama kipavita mpona nini na ngomba oyo kaka bapesi bino le 6 avril comme journée fériée et nyangonga wana photo ebimi mibale ya tata kimbangu oyo ebimisi mokili na internet bato bakolobaki photo oyo biso tomonaka kala ezali photo ya kimbangu matondo kofueza koloba oyo esengeli basala nini baloba me ntango eza ya kokoka oyo journaliste ya radio télévision Kintwati nalandi yo mama makambo mingi oyo lobi ozokwapuye nyonso ke okosala eza mpona papa Simon Kimbangu po alati liputa e atiki mpe libota atiki mpe bakitani ndenge ezali me motuna na ngai ezali boye ça fait presque 102 ans nga papa Simon Kimbangu banatali bangunza nyonso na toute tendance confondue bosaliaka te to bokende bosangana na bakimbangiste likambo nini ekangaka bino nzela ezali na maye moko te oyo etelemaka ekanga nzela mpona bosangani pamba te ngunza nyonso ayebi mwana nyonso ya mbulusi Simon Kimbangu ayebi ete liboso tozokende tokokoma eloko moko mpe tokosimbama bobele na nzela moko me ezali nini totelema mokili eza monene bayindo bazali ebele eteni na eteni mpe epai na epai oyo ya solo tata atelemisi baoyo ye bakende babimisa kombo ya Kimbangu bateya bato me bana wana nyonso epai tozokende tokende kosangana tokomisa yango eloko moko tokomisa yango kaka eloko moko epai tozokokende na epai wana tozali kokende kokomisa yango eloko moko tokosambela na bonzambe ya bapaya te tokotombola makomi ya bapaya te tokotombola monoko ya bapaya kelasi religieux eza kaka ya mopaya oyo ya biso ezali te bahistoire nyonso eza kaka ya bapaya oyo yo ezali te moto oyo kuta mona fleuve Congo liboso papa na yo atanga kaka mutu wana yo ozotanga kaka mutu wana ti lelo bana lobi bazotanga kaka kombo ya mutu wa ke ye mutu omona fleuve Congo liboso ebongo banani balobelaki ete mona epai oyo okomi to source ni ezalaki banani batangisi ya mutu mpona nini ndenge
na lobaki moyindo zangi histoire. Moyindo zangi histoire. Normalement histoire wana eboki bakende kotangisa yango kuna na mboka na bango. Bakende kobengela bana na bango lisolo. Oyebi biso koko moko boye mutu akendaka na Afrique na mboka moko songola kendeki komona nini source moko songola boye babengi fleuve Congo boye boye. Mais bazokiseli yango yo mpona nini ozangi histoire yango tolobi ntango oyo eza ya kokoka moyindo amiyeba moyindo azwa vraie histoire na ye moyindo azwa monoko na ye azwa makomi na ye azwa mokanda na ye nde ntango yango eza ya kokoka likambo deja eza ya kotelema tokokomisa likambo yango mpona bokokisani na kati ya bana nyonso mpe na kati ya bayindo nyonso batondo minima yenge na biso tata bendele lia ya Afrika makasi ya nation mutuna na nga ezali boye epai ya mama Kipavita bosantaki nini a chaud ntango bozwaki information ete le 6 avril ekomi date fériée bosantaki nini a chaud et puis le 6 avril ekuti bino bangunza bino bayeba oyo otia fumukimbango etani le 6 avril ekuti bino etani préparaki bozali préparé que date wana ekozala férié et puis na bango oyo eyaki obe ekutaki bino lolenge nini ekuti bino na unité ekuti bino na évolution par rapport à Mokimbango est-ce que bamutuna ezebele wana sur le plan politique mpona sukisa wana mambo ezebele to sukisa wana sur le plan politique mboka na biso eza na makambo ebele badifficulté ebele lelo oyo république démocratique du Congo ereconnaitre Kimbangu tozela nini esala efanda ezwa esika kati na esolo na bayindo banso yango wana nano ezalaki makasi na biso mpe likambo oyo eye kokuta bangunza na kati ya kobongama mpo ezalaki bilaka etalisi ngunza nyonso azalaki deja ya kobilenga ngunza moko te azalaki kidiba sutuka mayelino eye te ngunza nyonso azalaki deja ya kobilenga na likambo yango mpo ete tozalaki deja na bilaka ete après 100 ans bino bokomona mayo ekotelema ekoyela bino biso toyeba yango ntango ekomelaki biso bangunza biso banso toza na kati ya bomoko toza na kati ya bomoko toza na kati wana ya boyokani po ete biso banso totombolaki likambo yango tobimi oyo na oyo tokutani kuna totamboli toningisi Congo partout tina baprovince bato batelemi mpona likambo yango mpe bilembo elakisami bilembo emonisami kolakisa ete eza vraie date donc tozali na kati ya bomoko epe ngunza nyonso ayebi ete lisala ya kingunza esengeli sika wetelema esala likambo eya solo mboka Congo makila bayindo esopani bayindo baleli lelo bareconnaître Nkulusi Fumukimbangu bazela nini kolo mokili asala misala na ye na mokili na ye mpe likolo ya bana na ye ekwete mokili eza ya ye totomboli ye tobeleli ye mosusu te tolobi tala libota na yo tala bana na yo tala kolela tala pasi tala kufa baboyaki kososola baboyaki kosimba mozindo oyo ezali ya solo ya biso mpe ya bozambe me ntango ekoki bango batelemi mpo na kondima mpe koyamba
likambo oyo mpe bosolo oyo ye mokokolo mokili mvuluzi fumukimba yango tozali komona nini ekomi pasi mpe mawa mingi po ete ebele batelemi lokola bayebi nkombo ya kimbangu me bayebi makambo ya kimbangu te nde epai wana bayei na nkombo ya kimbangu me baye te mpo na kotombola makambo ya kimbangu baye wana bakolinga te kosangana mpo tokokisa likambo me baoyo nyonso baza na kati ya etumba na ntina nini ete tokoka kolonga tokoka kopikola bopaya tokoka kolongola mabe tokoka kokotisa bolamu baye wana nyonso bangunza baza ya kotelema na kotambola na bomoko na kintuadi wana po ete elonga wana eyeba kopesamela biso mena yetumba yango esengeli toyeba ete ya solo bayebanso te bakotelema epamba te ebele akolobela nkombo ya kimbangu mazolobela nkombo ya kimbangu na makambo nini aza na mission nini musala eza nini ayebi kimbangu me ayebi maye ya kimbangu te ayebi kimbangu me ngonga mosusu ayepe kosala na ye business na ye na nkombo ya kimbangu mokolo moko te akolinga ye te totambola na bomoko ya kosangana na bayo bazali na bosolo me baoyo bazali na bosolo bayebi ete tango ya bomoko eza deja ya kokoka tango ya bosangani eza deja ya kobeta totelema tosangana mpo tokokisa likambo oyo matondo mingi tata ngi lisusu na papa mokonzi ya mboka tika te bakoko bayeba malamu mingi kobomba kobatela yo mvuluzi fumukimbangu ye mokokolo misala ayeba malamu mingi kofuta yo ayeba malamu mingi kosunga yo na misala na yo papa Chilombo na oyo bosili kosala na oyo bosili kotombola matondo mingi na yo papa na bongo mokolo ya dimanche le 30 avril toza na milulu monene culte ya action de grâce oyo ekoyeba kosimbama awa na mabele ya lunungu mbanza Zambi oyo ezwami na commune ya Bumbu avenue Landu numéro 114 tokosala culte ya action de grâce na kotonda batata na lolenge bakokisi bilaka na bango kati na biso tokoclotire sanza ya avril awa na milulu monene oyo tosimbami na yango mwana nyonso ya tata kimbangu oyo koyamba sango oyo boyiya mpona kopesa lokumu na batata na oyo basili kokokisa mpe kopesa lisusu lokumu na mokonzi na biso ya mboka matondo mingi na bapanzi sango nyonso oyo bozwaki ntango na bino ya koyiya mpona kotambusa kokokisa likambo oyo matondo mingi tika te nyonso ya malamu oyo mokila molimo ebongisameli biso efanda ye kokisama mpe ebota mbuma kati na biso nyonso matondo mingi. Voilà, tout est bien qui finit bien. Je rappelle qu'à l'antenne, c'était votre humble présentateur de Platine. Kaou Nakoloba Mindite, Oulandi Maïman Somaleki, Nakati, ya Kilongo. En tout cas, restez branchés sur cette chaîne. Abonnez-vous, continuez de vous abonner massivement. Le Ngonya Mingi Nabande Konyo so Balandi Biso. En tout cas, on so Balandi conférence avec intégralité pour comprendre Maïman Somaleki Nakati. Natana Ote Nakouki Baksani Kolo. Portez-vous bien. On se retrouve, je sais, à la prochaine numéro. Je vous dis bye.